Bourgmestre ya commune Njili, Monsieur Papi Mbumba Ngalema, akendaki bongo ko visiter ba jeune menuisier oyo bazali koyekola mosala na kati ya centre de formation et d'encadrement de la jeunesse na kombo ya Christ en vie oyo ezwami na commune ya Njili pe ezali bongo ko kambama na mwana mboka Elvis Ntseka oyo azali initiateur pe formateur na kati ya centre oyo azwi mayele na ye azali ko kabola yango na bilenge ya mboka Congo kasi bilenge yango batikali kofuta atako lome ya mokote na kati ya masolo na bango maître Elvis Ntseka ayebaki bongo na kotalisa na numéro 1 ya commune ya Njili ba difficulté nini oyo centre Christ en vie azali na yango po ete azwa charge ya bilenge malamu oyo esengeli bayekola mosala kitoko pe bakima kuluna na délinquance juvénile. Maître Elvis Ntseka abandaki bongo koyebisa na monsieur Papi Mbumba Ngalema ete centre na ye ezali vraiment na ba problème banda d'abord na problème ya matériel na prise en charge ya bilenge oyo yazali kokamba kasi na sima ya koyoka maloba nyonso oyo initiateur ya centre Christ en vie ayebaki bongo na koloba na ye monsieur Papi Mbumba Ngalema bakiselaka ye numéro 1 ya ba bourgmestre nyonso ya ville ya Kinshasa ayebaki bongo na kotalisa na bilenge oyo mai nyonso mautaki na kati na motema na ye tolanda naza motivé quand on est dans le lobby de voir un jeune homme comme ça en train de faire ce genre d'initiative. Nous étant autorité, nous pouvons que l'accompagner et le soutenir. La vision en chef de l'État, il y a sa porte ici. Donc, on a incarné vision chef de l'État, je peux que l'accompagner et le soutenir. La raison pour laquelle on a il n'y a pas longtemps, même quand on a au cours de la séance de travail, les responsables à Télé Christ en vie, de passer déjà dans mon bureau la semaine prochaine pour attendre dans quelle mesure pour accompagner atelier pour qui nous esengo etondi na motema ya mwana mboka Elvis Ntseka formateur pe initiateur ya centre oyo ayebi bongo na ko remercier numéro 1 ya commune Njili oyo ezali bongo monsieur le bourgmestre Papi Mbumba Ngalema na initiative oyo azui ya ko prêter main forte na kati na centre Christ en vie afin que musala oyo et se poursuivre. En tout cas, naza na plaisir makasi koyamba mokonzo aza oyo yoka biso oyo azolanda biso en tout cas aza mokonzi moko aza pena bien poto benje na 7h 8h ye moko aza sur le terrain mokonzo alalaka te en tout cas eloko liboso topesi nano merci nzamba pambola ye na manyonso oyo alobeli biso kati na esika oyo pour te vision chef de l'État et que de liboso difficulté numéro 1 premièrement ezana no emplacement naza na balabala l'État mais tala population oyo eza na sima na nga oyo na balabala l'État toza précaire donc assurance eza te vision oyo ya mokonzi ya mboka na kokontinue yango ndenge nini yango mona abengaki numéro 1 monsieur le bourgmestre Mbumba Papi nde ayaki awa lokola alobi kende nalongwa anakende epai na ye na bureau ye nde mopesi solution akopesa biso solution par rapport ya oyo aye kokuta awa lokola bana nyonso bazalaka na esengo soki bamoni papa na bango bilenge oyo bazali koyekola na centre Christ en vie basepelaki makasi na ndenge bazalaki visiter epai ya papa bourgmestre Papi Mbumba Ngalema pe balakisi esengo yango na micro na biso tolanda. Nasepeli makasi na visite ya mokonzi po aza numéro 1 azo représenter chef de l'État na commune Njili alors koyamba ye na kati ya centre na biso eza vraiment moko ya esengo toza nango na mokolo na lelo vraiment toza ravi na nyonso ya lobby parce que tant que numéro 1 na commune Njili oya lobby asukaka na kokisango mwana mboka ba initiative ya boyende esengeli ko soutenir yo oyo zakana posa ya kotia misolo na yo po ete Congo ekende liboso tala bisika oyo ya koya kolona ezali awa na kati na centre Christ en vie o bazali koyekolisa bilenge ebele makambo oyo etali menuiserie na entièreté nango nyonso oyoki